nano ba élection oyo ewuti koleka epesi nini ya malonga na mboka de l'autre côté sikoyo 2023 nano ekoki te toza na 2021 mboka etelemi lisusu mpona baélection kaka ya 2023 donc makambo kotala mabumu ya bato ezali te makambo kotala bomoi ya bato ezali te makambo kotala ndenge nini mboka ekende na liboso ezali te ekomi kaka état de siècle kaka ndenge batata basaleli basilisi batikeli bana batekiteki esi même oyo baza na politique ntango batikeli bana na bango bokomona kaka lolenge wana bana nyonso bazali kokweya botala mbinza te botala pichon ezalaki esika oyo na deuxième république badondwaki mais lokola mbongo ezalaki babie malaki libabe elandi kende na pigeon lelo kende na ipene lelo kende kotala bomo oyo eza na babiteni wana bato bazolanda rythme wana sikoyo mondele amoni te tolingi tokende na kolamuka akeli ezaleli ya masanga bato sikoyo babanda komelaka masanga okala ezalaki mikolo ya eyenga nde bato bakobina na babalabala ata mabina oyo bozomona ya mabe ndakisa engundele eza basango bato bakela engundele ezalaki mabina tobonaka mwa lidusu moko ya moke na sete kanga liso zwa linzanza wana lidusu wana tia na katikati ya lisu na yo okomona yango wana esongi ya nzela olingi po tobonga solution l'état décideur ndenge bozoyoka parce qu'il faut peuple à participer ozomona dona beja esalaki succès mais dona beja mwasi ndumba bozomona alors lelo nini film ya nini ya banigeria ezali plus po eyinisa bato boyindo elakisa bato te na boyindo eza biloko ya bakisi nde bomonaka soki basali yango ndenge wana suka donc bakomema bino kaka bato wana bakendeki na kote ya losambo ya andimi mbeba ezala bapere spirituel oyo basango ya bayindo baremplace sango mondele bazomema population na masumu po ti lelo tolobaka église catholique soki lelo aza koincite population na violence mais na kati église baformaka banani bandimi te mais bandimi mpo bandimela nani nzambe à travers nani bango bakambi bongo na kati ya société ya bana nde kinshasa nde bakontamine yango partout il faut bobundela mwasi omonana olongi est-ce que soki obundi mpo na mwasi ndakisa bazokisi soki okomi na ndako ozwaka obali mwasi yango mikolo nyonso banda kokanisa soki omoni pota wana banda kokanisa nani moto bobundaka bolingo kozala nango na mwasi wana tala mokili yango kote bamemi yango me nzoka baza kowela basi mpo na kiyanke mwasi wana yo kozwa ete wana nzele nanga obundi mwasi alobi ose faire justice leta nde alobi bo ye leta azwi makambo wana wa epai ya tata mokili okoki kose faire justice te me luka droit na yo soki afuti yo te main d'œuvre na yo funda ye afuta mbongo na yo mpo oyo kosalela eza mbongo na yo mais soki sir disaki ya nsima yo obeti bana moko en tout cas tia kokende bala neti suka nango bana mamelo bakatisi soki tolani masolo bato tosololaki na etene letaki ozone ezalaki atene moko officiel ya officiel ya l'état moni alors même mpona makambo basanté mondele lokola akei juste mingi ntango tokoti ezali sama ezali ekobelemaka ntango iso tokolobaka bakokulutu bakosanganaka na séance te soko likambo likoyo kati ya mboka tokolukaka banganga mayele nganga mayele azali bongo
kopese bongo balabala ya boleki na tango libunga pe tango iso londende ekoyingelaka okatikati ya ekolo masolo ya banoko likoba ete banoko bakokendeke epai ya koko ya suka ya mboka na litumba ya kokamata bongo bapasi ekoleka epai ya bakali bana kasilongo na bata mwasi tokobelemaka epai na bango mpona kokumba mituna miyi ekokumba bongo mitungisi kopese matoi koyoka mongongo ya koko ya suka ya mboka pe mobange akopeseke biyano mpona lisiko ya bato tokozalaka biso moko te moko moelo bomesano tokozala bongo na noko botale nendombele tokoba bongo yengeki eno pe mboteli ya yo noko lia ngai matondo noko mulopwe matondo na libota mobimbe sika bozwami toyebi ete komona biso lisusu mokolo mwalelo liboso ya koko ya suka mboka mitema na bino mizei ya kokita boyebi ete mikakatano miemize kokoba kozingela libota tokei koluka mayantino ekokumba bongo bolamu na kati ya libota londende dipi moke digi mokili elongo pela moko na noko ne tambi noko boni bino kuna ba santé matondo noko mulopwe kimia penze ezali kaka ndenge noko ndombela ute koloba soki deja bamoni bilongi misato ya banoko boye bana kasi esika bazalaka deja na batata mwasi na bana babanso batikali na kati ya mboka batonisamaka na sai bayebi ete bake kotokela biso mai oyo ekopesa biso susu bomoi matondo motungisi euti bongo na banoko bana kasi babiso bakwami mikili ya poto kati ya Congo démocratique kati ya Afrika epai na epai bakotuna boni bino etinda pisiki metinda boko epai ya koko asuka mboka te mbalo boni atako londende tipi mokili malili ingeli totamboli makolo nzela yango molayi tokomi epai bango bamotali kasi toyelo kola bajoba toyelo kola bato oyo bakamata imokumba onte mapekali ya bango pona koyoka pe koyoka mela koko ya suka ya mboka mobange yenge keno matondo mingi banoko ya bana banoko ya bandeko banoko ya etumba ya lobiko ya baindo matondo mingi elongo na bandeko balandi banso na bisika bazwani toyoki mbonda ebeti bongo likolo ya ngomba nzoi ekoti okati ya mboka nyama ekobunga okati ya zamba mbisi na mai esi etangwe mai ekomi makila maboko obela moto bana baleri bana kasi baleri bayata mwasi baleri tokamati makolo ya biso kokoma epai na bino ata konzela yango molayi totuna motuna oyo tokobikela oyo tobikeli oyo ekoleka okati ya mboka yango elakisi nini tosali nini tosala likambo kani po ete kimia ingelo kati ya bomoi koko ya suka ya mboka matondo mingi tokolika ete soki bozalaki kotambola na nzela bolongwe na nzela bokoti zamba bayeba kozoka bakozala bayeba manganga ekokota bango bakozala bayeba koswa bango na banyoka na banyama ya lolenge na lolenge bakozala po ete baza kotambola na kati na zamba bayebi esika batia makolo te bayebi lolenge ya komona mosika te lolenge nyonso ekobeba bango mpo balongwe na nzela bayindo balongwa na nzela wuta bayamba mondele mpe bandimela mondele elingi koloba ete moyindo akosamaka epai ya mondele nde alongoli moyindo na maboko ya tata mokeli oyo akelaka ye alongwe na lolenge oyo mokili ezalelaka mpe eza kosengama akoti na kati ya makanisi ya mokosi mondele oyo ayeli bolamu na ye yoye mondele nde wana esali ete moyindo akota na pasi akomilelaka mokolo na mokolo eza lokola mwana mwasi balobeli maloba sukali kasi na motema bazalaki koluka bobele nzoto na ye esika bayebi nzoto na ye ngala esili ye apesi motema na mwana mobali aza na
bolingo te bolingo na ye te mpe motema na ye te akumba zemi ekomi balongola likambo eza ndongo mpe makasi na ntango bayindo balongwe na bokambeli bwa tata mokeli oyo nyonso aza kokamba bango azali satana ya bayindo nde esali te bayindo bakoti na botutu bakoti na bosatana bomoi na bango ezali bomoi ya bosatana bomoi ya botutu yango maso bakosala ata eloko moko ekotambola te ata eloko moko mpe ekobonga te yango eza kosala ete bayindo bazala bobele basungi ya baloposo mosusu na mabele ya bayindo bazali basali ya kosalela baloposo bazali koya bayindo balongwa bakei na mabele ya baloposo wana esika bautaki moyindo azali kokoba kosalela baloposo wana awa na Afrique mondele patron arabe patron indien patron ezala chinois ezala japonais ezala nani patron ya moyindo moyindo akende na poto mondele atikali patron na ye akende na mboka baarabe arabe atikali patron na ye akende na mboka baindien indien patron na ye akende pa bachinois chinois patron na ye soki baye wana bazali bamaître mpe baye na mabele ya bayindo bakomi kokima mabele na bango mpo bakende kosala misala na bamboka wana bazala bawumbu basali na bamboka wana bato wana baloposo nyonso wana bazali koya na mabele ya bayindo mpona koya kotoka bomengo mpo bazokende kobongela na bipai na bango boloba nini mpona moyindo oyo wana aza lisusu moto aza moto te azali eloko azali kutu te ata nyama kasi azali mpenza eloko soki azali nyama akozala nde imbwa mpo imbwa moto amemi ye na zamba bake kokanga nyama bandeko ne banyama mpo na bato kasi mpo na ye moko te loba nde bongo mpo lolenge kani bokoki kondima mabele ya yo bomengo ya yo moko ozala motoki na yango mpe opesaka baye wana bakende kobongela bongo simuke kolanda kuna bakomisio mowumbu kuna awa ozali mosali ya kopesa bango bomengo oke kolanda kuna bake kokomisio lisusu zoba ya kosalelaka bango tala pasi nini oyo tozali koloba tope kosolola na bino na poso eleki mpo pamba te motu ya likambo na bino mboka ebebi mokili ebebi bana babebi tokosala nini tolobi tolakisa nano babokono bongo tolakisa nini tosala oyo tokosala eza pete eza kaka pete mokano kaka eza kaka mokano soki tososoli tozwi mokano tolobaki na bino mikolo elekaki awa te Kisasa etonda na malédiction na libebi na botuku na libabe mboka libabe esaleli ya bato mondele ntango ye moko azalaki awa asalaki mayele nini bato bazala moke na Kinshasa na bamboka bato bazala ebele balona mingi basala mingi babokola mingi ntango siko baza kolona mingi baza kobokola mingi baza kosala mingi biloko wana ebele eye esika bato moke bazali na Kinshasa yango ezalaki kosala siko te ntango baza kotekisa nano bateki kobanda tongo tinzanga midi zando tangami basokoli bakomboli zando bato bakei na bandako ti 15 mwasi akobanda na wenze te ti poko akoba koteka nzanga akei moteki nyonso nzanga akati akei lisusu na lolenge bovandeli na Kinshasa bokovanda kaka tata
na mwasi na yo na bana na yo. Ndeko po aya kovanda na Kinshasa esengeli azwa mokanda pe okenda kodeklare ye na leta mpo na séjour na ye. Séjour eza ka mwa ndambo azonga. Soki te ake kozwa carte de chômeur oyo ye akolukela mosala oyo akozwela mosala awa. Mikakatano mizalaki okoki kobomba bato te mpe bato bakoki kotonda te na kati ya Kinshasa. Nde sika kozoyoka bato bazoloba kolia ezalaki kopamba te biloko bato bazalaki moke. Mpe lisusu nini na ntongo bomeli ti bamosusu bakendeli kosala mosala ezalaki ti nzanga esili. Nsima na yango bokozonga nsima ya nzanga bokobi mosala ngonga zomi na motoba pene na motoba na ndambo mosala esili bozongi na bandako ngonga ya kolala babeti clairon 19h moto na lopango mpe akei kolala. Babomeli bino gaspillage bakangi yango gaspillage ezalaki te. Fete ya libala etikala kozala mokolo poso te elamuka ntongo. Libala ezalaki mokolo ayenga bazalaki kobala mokolo ayenga so bakei na bamesi na baeglise baye basali fete esili boke kolala. Ntango sikoyo tobandi kopusana pene ya bonsomi po tosenga bonsomi nde bamindele bamilengeli mpo na kisatan mpo bayindo babanda kosalela ezaleli ya bosatana. Na ntango nano mpe ya bango misolo ezalaki na contrôle bakofuta bino mbongo moke nyonso bakalikile yango le 15 bapesi yo mwa ndambo ya mbongo oyo kolia na yango ti suka sanza lisusu bafuti yo te le 15. Bato ya leta bazalaki kofutama le 20 ti le 20. Yango wana ozoyoka ndakisa na nzembo ya kondo tabule mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai moto ya kweti nakanisa kopo ya masanga nanga nakanisa kaka suka ya sanza ntango tomelaka ngai na baninga. Po mokolo ya komela ezalaki soki bazwi mbongo na suka sanza. Omoni moyaka zwi le 15 wana moyaka zwi le 15 moyaka ke komela masanga ezalaki liputa ya pièce moko ezalaka vert noir bapesaki yango kombo ya moyaka zwi le 15 mpo na kondo lwambo abimisaka nzembo biso na kando katembezali pokumuni mwana wele wo ndilani mwana wele wo kafuluka mwana wele wo biso na kando katembiyari te nzembo wana kolo esalaki succès elambani ebimi bapesi kombo moyaka zwi le 15 lotango azwi mbongo ya le 15 nde bongo. Omoni po moi wana programme na lolenge wana bato bazolanda rythme wana. Sikoyo mondele amoni te tolingi tokende na kolamuka akeli ezaleli ya masanga bato sikoyo babanda komelaka masanga po kala ezalaki mikolo ya eyenga nde bato bakobina na babalabala ata mabina oyo bozomona ya mabe ndakisa engundele eza basango bato bakela engundele ezalaki mabina bangala te ata zebola eza basango nde bazali kokela yango bakolatisa bana barafia bokobina luketo kaka meme kindobika ndenge bomonaki bajekoka ndenge bomonaki mabina oyo bazalaki koorganize po bazalaki koorganize na baekole na balolenge wana bazalaki kotindika soki obini loketo te bakobeta esengeli obina loketo soki obini loketo bakopesa prime
nyonso wana mpo balongola motu ya moyindo place esika ezali eya na loketo. Okotala mobali ozotala ele na loketo, okotala mwasi ozotala ele na loketo. Toyei sima nango baye kosala nini? Basali bafilme. Filme ya Charlot nde ekeli miyibi ya yambo o bazalaki kobenga ba pickpocket, des doigts rapides, bayibaka na baposhe. Po Charlot azalaki koyiba na baposhe, azoya akoti likoko pam abendi. Ndenge wana mpe bamiyibi ya liboso babandaki azoya atali yo na poshe mpo bato bakini ezali ya otambongo awa adingisika pa abendi akei. Nde bakomi kobenga bango ba kompani kitunga miyibi. Soko eki kompani kitunga po bazoyiba siko tina babitunga ya basi o bazokende wenze. Pona filme ya Charlot. Sima ya filme ya Charlot bakeli sikoyo esprit ya babandi. Esprit banditisme. Nde o babenga esprit yanke. O bobengaka esprit quinois. Et c'est esprit satanique. Esprit quinois, bayanke batali film ya ba Pecos Bill, ya ba Bill Lancaster, ya ba Wanted, ya ba Buffalo Bill, ba Johnny Yuma, bongo ba film wana nyonso ya ba yanke wana. Siko ba yanke wana na kati ya ba film bazosala ni. Babundaka ngambo mibale. Bamelaka bangi. Bazomela batelemisi bamodeka bafungoli babouton batangi lisita awa. Sikoyo bajeune quinois babandi kopratike yango. Bomoni yango sikoyo babandi kopratike yango. Tango babandi kopratike yango bapesi siko bakartier bakombo te. Okuna, Bois Rouge, États-Unis, Texas, Dallas, nyonso. Et ceux qui botali ba kombo ngo bozomona ka ba kombo ya bango kuna. Même ndeko yoka kabana is ya kitambo. Is ezali United States, donc États-Unis. Bana is. Alors, siko il faut bazala na bagangi na bango batamagazi. Il faut bakende kokatu sa bakamo bakisi ya bitumba. Baye wana sikoyo nde mokili sikoyo ekomi ya bango nde ozoyoka boye wele kingo to bazima nzanza batie libaya batie singa babandi kobeta guitare sima komela bangi eza na ngutu na baritme te kaka nganga na monoko wele kingo nzambele wele kingo betinzele na kobwaka yo na kanjedeo sanduku na moto siko mwasi nzele na kwa bino ndenge nini mwasi mumi mwasi nzele ingeta eza pasi nzambele na likolo bayanke na se donc nzambe yaza na likolo na se bayanke siko bameli bangi ndenge baza bongo bayanke bakoya tata ovandi na lopango mwana nwa mwasi azali wana bayanke bakoti bazwi mwana nwa mwasi bakena ye baviole ye baye bazongisi okokende na bango wapi bayanke wana ozokende na nzela oza mwana quartier wana te bakotelemisa yo bakobeta yo nde komi tel quartier na tel quartier babundaka bakendo kutanaka nesika boye mwana mwasi ndo zoyoka momi parce que na kati ba film wana okomona ba tourner ba film bazo violer bana basi mais en réalité ba kuna na film ba violer te mais ba sali scène moko ezali que bazo kota bakati balakisi abimi donc bino bo comprendre que ba kei ko violer donc kuna bango ba violer te mais epesi image ba violer ba yanke ba komi ko joko mona bango sambo bazwi mwana mwasi moko baviole mwana mwasi azoke sikoyo donc kozwa mwasi akomi momi
or momi boyebi ke ezali cadavre abome donc sikoyo ozozwa ye eloko na yo momi na nga nzele donc nalalisaka ye nasali na ye makambo nalingi eloko akoloba te eloko akoloba uti pa bayanki me bayanke bato bakeli donc mwasi sikoyo bomoni Kinshasa ekomi Kinshasa ya bayanke sikoyo donc bakotiola yo soki oza moto ya logique yo oza yuma or pasi mosusu ezalaka nini mwana mwasi to mwana mobali soki kaka si apose acte wana bilema ya nzoto elamuki ye soki elamuki akomi koyoka kaka posa mibali akomi koyoka posa basi na ntango nanu akomi nanu te na libala sikoyo azomona kaka akendeke bongo alo bayanke wana omoni bazobenga mwana mwasi passoir moni donc oyo aresistaka nete bengano ye kaka bokei wana esprit kinois esprit nko donc basala nko oye ozolinga mwasi na quartier na bango bakobeta yo bazwi mwasi basabote bango nyonso ata sambota zomi baviole ye basundoleli yo ye ozomona esprit satanique wana pamba te oyo nyonso boza kosala conséquence nango na côté spirituel donc bozokisaka kaka mitema ya bato bosalaka kaka mabe bopesaka bato kaka baregret omoni alors ntango sikoyo ya bango nyonso ezalaki na contrôle ntango sikoyo tokomi na indépendance basali nini balibéralize wenze pusi ngonga po wenze o bozomona lelo basi bakomosala wenze tipoko ebandaki na wenza bitula te wenza bitula elingi koloba soki balongwe kuna na wenze na zandu bakee na pembeni lokwa na Rwakadingi wana entre avenue Plateau na avenue du Marché non de Marais la sona ndako ezalaka wana te bato wana batiango kala mingi te na ba 79-80 espace wana nde sika wenza bitule bandelaki ozomona alors il faut boyebaka na Kinshasa soki boyoki na lingwa la avenue des Amoureux donc esika bayanke bazokende na basi na tinel wana soko wuti 24 ozokita ya mokoma na kutu balabala wana bazobenga ngo avenue des Amoureux donc avenue ya kokende kozela basi wenze ya kale kombo nango kale banzazi donc nzazi mwasi baboti batindi mwana na wenze yo kendo kale ye na wenze wana donc wenze oto kendo kale laka banzazi banzeli omoni donc yo tindi mwana na wenze bayanke bazwiye nanu bakene na ndako moko basali makambo bango baza nango bazongisi mwana mpe akoya ndamuso akobeta lisolo na ndako te keye bauti kosala ye bongo otinda mwana no na pokwa na wenze wana quartier kumukimbangu wana quartier Foncobel tango wana wenze ya kale donc otinda mwana no na pokwa te po soko otindi ye na wenze wana ya pokwa bayanke babozwa ye donc bomoni Kinshasa wana alors sikoyo lokola balibéralize makambo ya bamasanga bakeli baboîte de nuit bokomona sikoyo bato nyonso bazosala na bakompani nini basalaka lokola d'abord balibéralize l'indépendance bato dona mboka sikoyo bato bakomi kokima mboka babandi koya Kinshasa ndenge balingi nde bomoni bakeli système ya exode rural ville ya Kinshasa ekomi ville moko attirante eza koattire bato bazokima bamboka bazoya bakoma bayanke ya Kinshasa po esala ete production na bamboka ediminue consommation eya makasi na ville lokola ville produisaka te alors importation ekoma makasi bango sikoyo kuna o bango bazoproduire donc na
ba produits chimiques alors ils ont bien commercialisé il y a côté que lango parce qu'Afrique ils allaient Afrique il y a consommation or l'époque coloniale baza ko produire pe baza ko alimenter ba ville mais lelo carence na bamboko moi botumba ba makala et puis la pêche bakeba balaxi système ya koboka kisi na mai eboma bambisi na bamaki po bango o bazobokola kuna e ya koteka maawa malamu système ya kotumba na bazamba kosala chasse ya kotumba zamba bato bazalaki koorganize ngo na ntango wana basango mela so bisa bino basango ndakisa bakouta na nini na Malawi wana na inkisi wana na Malawi bakena bamboka kosala chasse botumba bazamba bobomi botumba zamba bobomi ba msu 50 antilope bango wana bazobokola bangombe kota besingombe siko bobomi 50 antilope bango bazina bango 4 bakena nyonso etikali bolia na bino moni bango mitema malamu bino bozo sepela siko tango nyame komi na carence bango bafongoli baboucherie bandi kotekesa bino ngombe alors elenya ngombe bino na boke bomoni donc ndenge tozo vivre atana lelo bongo bazosala plus système ya publicité ya biloko na bango bazokela bamaneke na bango bamusicien na bango bamakambo basala na bango bagriffe bamakambo nyonso mpo batekisa biloko bato baza na bamboka baimite Kinshasa nde bomoni malédiction ekoti partout biteni nyonso ville satanique Kinshasa moto ayebi so aza yanke na kati ya Kinshasa mawa parce que Kinshasa eza ki voyou eza ki bandi eza ki ndumba eza muyibi eza mutema mabe eza koyina mutu koyina ndeko na yo wana nde Kinshasa nde bakontamine yango partout il faut bobundela mwasi omonana olongi est-ce que soki obundi mpo na mwasi ndakisa bazokisi soki okomi na ndako ozwaka obali mwasi yango mikolo nyonso banda kokanisa soki omoni pota wana banokanisa nani moto bobundaka bolingo kozala nango na mwasi wana tala mokili yango kote bamemi yango me nzoka bazalaka owela basi mpo na kiyanke mwasi wana yo kozwa ete wana nzele nanga obundi mwasi babundelaka ete mwasi eza bolingo na motema sikoyo bato baluli kiyanke mpo esika bato bazali soki ozoloba endubile parce que kindubile bandaki na nini na nga nzingi na lo nzingi na yo nzingi ngatre na lotre na yotre moni donc nga nalobi na yo nga nzingi nga na lotre donc nga nzingi na lo nzingi donc ngai nalobi na yo nzingi donc bongo nkota bandoki ebandi kokota tie ye kobota sikoyo omoni master ngana yanke korejambe te donc korejambe te eza lokola komeka te omoni sino tokozwa leva do leva meza lokola double pate batikeli bapantalon ya bapate d'éléphant oyo bozobenga sopana bongo donc wana kokuta yango eza bayanke donc molato bayanke baza balataka kiyanke balobaka kiyanke donc esprit banditisme yango nde babengi esprit yanke oyo sikoyo epai ya bana basi balateli yango balateli bango yango baperike bateliseli bango yango banzoto donc mobali yanke mwasi ndumba donc mwasi ndumba mwasi ya bayanke bokotala meme na bomoi ya bana basi lelo mwana mobali oyo azoyela ye logique parce que mindele nde basalaki bongo basali na bafoto roman nyonso batindiki bafilme pornographique ozoka bafilme mosusu bakomi enfant non admis me bana mike bakokota kaka sikoyo kuna ntango bokokota bozokende kokuta donc bamaloba je t'aime sans toi je n'ai pas de sommeil ndenge wana sikoyo boyokaka bana mibali boyoka bango kaka petite ndenge olekaka boye nalalaka te donc nalotaka yo kaka mais azoba noti alalaka te malotaka yo kaka etamboleli ya bangelu bayembelaka yo na bangelu donc mwasi sikoyo ntango azoyoka bongo bakomisie frère oza kitoko oza mami wata soki ayika oza mami wata na ngai donc
ntango akende kolala ye moko azotalaka nga naza mami wata ya vie mijos ya grand mi canfer donc naza mami to sikoyo soki azoya fa tambola lokola mami wata wana tokatie perika mwasi ya mondele adendi na talon ya mwasi ya mondele tokazoya ye mobali lera kozwa ye bavandi esika moko babandi kosala na wana to sikoyo vie satanique wana parce que aza mobali noti akobala yo ozoboma deja bisembo libala mondele deja si abebisi ozomona donc ozoyoka bayanke bazobeta bakri moko de l'homme qui a traversé l'océan Pacifique sans bateau ye nde grand gang wana eza na bamosusu oyokako l'homme qui a couché mami atasala la permission de Dieu toza na kati ya télévision bien sûr mais bososola yanke donc eza pasi sikoyo tellement bato sikoyo bakomi na bacharge na bandako epuis bakomi na vie wana il faut akende amona na mobali na terrain donc soki ozwi mwasi te oza zoba donc osala vie elingi koloba il faut ozala na basi otambola donc makambo moko nyonso satanique bino boyoka banzembo lokola ro inosa étoile nde ya basi balingaka nga mingi ai bazali mingi bolimbisi eloko lokola yo obandi la vie lelo osala la vie ye nanu esili te eloko lokola yo obandi la vie lelo kamati moto eloko nga mari nazuwaka mingi luisa oyebi mobali akapinga azopelinga mobile te oyebi babutomboni afungolaki bundumba azwaka mingi nini ngai mari navandaka na ndako na ngai mibali na bino nde bayaka koluka ngai donc bozomona Kinshasa wana oyo ezoproduire kisatanique sikoyo ntango oke na mosala patron ozwi na mosala yo sikoyo okomi na charge na ngai yo fo lata yo fo basheri bamona yo fo dondwa sikoyo mbongo okosomba bilamba okozwa wapi mbongo okosalela ambiance okozwa wapi okoti na esprit moyibi oyo bazobenga cop moni sikoyo alors chaque jour bato bakendeke misala bayibaka na baniveau nyonso salaire akozwa na suka sanda eza moke sikoyo ye faut vivre ambiance du premier au 30 alors chaque jour il faut ayiba nzoka ntango azoyiba aza na kote nini côté malchance parce que ndenge ye azoyiba spirituellement patron parti oyo ozwi ezali parti ya regret ya patron preuve nango soki patron akangi osali balongoli mosala oza voleur oyibaka sikoyo lokola eza molimo ya moyibi soki oyibi mbongo wana okokende nango mpo milimo ekolanda yo eza kaka milimo ya moyibi wana molimo ya kindumba yango wana bozomona eza pasi na bato lokola bazozwa mbongo ya cop to ya moyibi bakokoka te kosala na yango baprogramme ya avenir mpo milimo ezolanda bango ekotindika bango kaka na babar ekotindika bango na bahotel ekotindika bango na kolata na babijou même soki omoni atongi mwa ndako bakokomba millionnaire wana na baniveau nyonso ntina baniveau ebai bazosala na baleta partout monde satanique acte satanique baacte ya malédiction na baquartier lokwa nalobaki baesprit moto azwi mbongo mpo bayebisa bino ke quartier wana efungwami ifo basala bar basali bahotel mais jamais bazosala basociété jamais bazosala bausine parce que
sorte ya milimo ezolanda bango eza milimo ya lisuma. Napesa bino exemple mosusu mpona alakisa bino milimo ya lisuma. Président Mobutu na 69 asali foire internationale. Foire internationale, foire ezali esika iye bato bakokende kolakisa misala na bango. Siko mindele lokola bazaka kaka mayele mabe. Basali ni basali exposition, batipe parc d'attraction. Siko na parc d'attraction, batie baje. Na baje wana batiaki ba autoscooter, donc ba mituka mwele osala ba accident etambulaka na antenne boye tena rai tena tena eza na antenne moko eza na likolo etambola na courant magnétique. Donc bozotambola bango epai na bango ezali oyo bana na bango bayekolelaka kokumba bazosakana bazokumba biso plaisir. Basali trait ya fikini, basali baje ya kobanga te eza bozoleka na basala ndenge obimi boye mbala mosusu moto abimi bino monduki mbala mosusu arenye solo te talatala edeformaka bilongi ya bato. Mwambe ezalaki nini ya eza lokola niti mwa bavoiturette ekotambola na barade mais ekomatisa bino apres banakokitisa bino na bamokongo ya somo wana ezali mpona kolongola bana somo na ntango bana bakende koyekola pilotage parce que bamouvement oyo mwambe ezosala ezali bamouvement oyo avion de chasse esalaka azoya bokongoli botuta libe bakitiri apres botengami azosala bino baémotion baje ezalaki ndeke luka sukisa bon eza etombolaka likolo sukisa bino bozotourne bon bapesaki yango kombo sukisa parce que na période wana avion moko ezakosala succès avion sukisa bon ndeke luka lokola mpe bongo bameshi baje ezalaki bongo. Mais kuna na parc d'attraction bobosana te sikoyo pire attraction nini concert ekobeta kuna sikoyo eza na période ya vacances ya bana classe bana bakei fikini nesika bakende na exposition parce que la première exposition ya foire internationale ya Kinshasa na 69 bamboka ebele eyaki kolakisa baevre na bango batchécoslovaquie baroumanie barussie bamboka ebele eyaki kolakisa misalo bango basalaka. Bon, nga nakota yango te me boyebi yango nekafu nayeba nyonso nakota te me nayebi nga sikoyo nake kokota foire nationale oyo ya 1970 nakende nanga makolongolo nauti selema nga nake nayeba sikoyo makambo nayokaki mpona lero ya révolution sikoyo ebandi nake na bapavillon nake komona exposition nationale namoni Chanik namoni Finema namoni ya baprovince namoni diamant namoni cuivre balengo ya cuivre namoni or ya kilomoto namoni pétrole namoni na bakwanga siko parmi bakwe mpe révoltaki nganga mpo bato bakeleki na foire internationale balobeli baexposition bamoka wana baexpose bamoteur babiloko ebele so nga ntango nake biso tokekutaka presque babrit kaka fer nozomona te biloko biso tosalaka part komona biloko masuwa ya Chanik babiloko ya Finema basalaki barechaud nani bavitre pardon baporte na bafenetre ya aluminium bongo alors komoni mpe étal glace bango batie bavitre komoni mpe baevre ya plastika
donc basali ba œuvre plastique bon basociété wana bo presque eza basociété mindele donc bato mindu baza tana eloko moko te obi mongwele kwanga nzoka 69 ezo préparé 71 bajeune oyo bakendeki batala mpe baninga na mokili biloko bazosala baza koinvente baza kocreye mpo bino mpe na tour na bino bosala nini bokela ntango vacances ekosila mitu na bino bomoni misala jeunesse mosusu esalaka mais oyo wana soki boke na paviola bozobima bato bake na concert ya tozali na concert azaiko concert ya friza concert ya simba lero na baorchestre oyo ezalaki ya wana donc omoni bato baye kaka na bamasolo nini tozali nabetaki makasi simba abetaki makasi zaiko abetaki makasi bongo Los Angeles nani donc nzembo na bino esali succès bokena beta na foire bato bakei na foire sikoyo bahotel ya lemba nde ezwi sikoyo baclient donc bano bakei foire parce baboti bapermettre bana na bango bakende foire mais bana bakei sikoyo kindumba fikine ebongwani ekomi satanique enga ntango nakotaki foire wana 70 nakendeki nanga mingi plus na bapavillon bontango naye na parc d'attraction natali baje mpona lera na mateki nata je moko te natalaki kaka kotala natali nasala observation na ngai netudie mpona nini je oyo mpona nini oyo ezokumba bato na wapi nazonema nazongi namoni te me baninga na nga namoni okiliza kokufa satan azosiege ndenge nini bato bakei exposition bazwi mayele te me bango bakei kosuka na kobina na komela concours bra congo asalisaki lere wana ezalaki unibra na bralima bango motu bazosalisa baconcours nana kolonga tusa biloko wana omoni donc ezalaki kaka bato bakei kaka kuna bakoya na masolo ono nani stukas babetaki na isifi kuna litabembo ayaki na munduki abeti pa abomi bango nyonso mine sikoyo ntango ya nzongi abandi kaka luwelo kumu sekretere ya bano deyo awa na ngambo oyo sikoyo isifi bango mpe na ngambo na bango botwe ekoloka baluki abeti shit abeti shit pa kurekatani kuna kota stukas bita bembo kande esali aye kote ya isifia bandi kobeta bafanatike po yazaki de masolo nde yango wana nosiko nga na bandi mpe nazonzela nayoka non exposition ya kasai tomonaki diama eza na ebele bakota fike namona diama te mais ezalaki expose na kati ya foire amona balengo ya cuivre te amona pétrole te amona te or amona te tuna bango notuni okota fikini combien de fois koyebi soki 150 fois atikali koyeba te na partie exposition ye mpona ye fikini bazwani kaka nzele bazwani mobali yo loba na ndako balobi baboti bapesi bana nzela bakende attraction na foire me bakei ndeki mosi na mobali tala rate ntango mobutu sikoyo azosala politike ya recours à l'authenticité alobi tokela biso moko okokela na banani mpo bajeune wana mpo balingi bazala préparé déjà na foire bamizwela notion wana bajeune wana bodevie bango bokotisi bango plus na ambiance alors année 71 malgré mobutu azobunda mpo asala na basensire yango ezosima te donc omoni solution sikoyo parce que wana nyonso ezalaki ndenge todetaye il faut l'état aboya bafilme po ti ndenge bazosala bafilme progressivement ti lelo bafilme wana eboti bakuluna lelo bafoyer ebebi mpona bafilme ya nigeria basérie ya mafamille basali yango uniquement mpo bakomisa basi bateti na bandako
série Ma Famille. Ozomon. Dona Beja, ça a du succès. Mais Dona Beja, moi c'est Ndumba. Ozomona. Alors, lelo, nini film ya nini ya ba Nigeria. Ezali plus pays ni sabatu boyindo. Ela kisabatu tena boyindo za biloko ya bakisi nde bomona kasoki basali yango nde wana suka suka. Donc bakomema bino kaka batu wana bakendeki na kote ya losambo ya christianisme. Aki kolongela ko. Donc bozomona, déjà biloko moko bien préparé. Même ti ba film yezo ya. Eza ba film ba terme ba préparer kaka eza ba terre ya ba théâtre. Ba tourner film wana po ba kolisa ka batu kondima do ba kosa batu kondima satanique ekola. Mais eza ba livre mususu batu batangi ya mabe. Ba pesi bango na bekol. Moya ka eloko boyeba père tel mutapesa ngaya. Ekasi. Mais ba prière ya ba lolenga wana nyonso. Mundere mutayema. Alors ba jeune boko mona ndengeni. Ba jeune quand bazokola bazotala ba photo roman. Soka tali photo roman azana kosa mwasi. Soka kokina maloba te. Baba ndiko luka bakisi. Ndiko luka bakisi. Oh non soko ji lokola mwasi. Oh soko ji elamba oh soko sali boye. Hein? Voilà, basali na ba produit. Eza na produit moko ezalaka okasa. Okasa wana soki baniki yango bana mibali. Bakene sika bavandi na mwana mwasi. Batiango swati na lipa. Me bango ba ibi parti bache bakati. Bakabolite. Eteni o mwana mwasi wana azwi. Bache okasa. Bache okasa wana. Soka le yango. Soka le yango kaka. Nenga silisi kaka. Nzoto nyonso mingane. Ndenge boza wana bino misato. So boza misato to mibale. Akosa lelo. Esili do pona ye. Nzoto si epeli. Baza ebele. Oyo basangisa banzoto. Ayoka ki nzoto echange. Ayebite ke bamelisa ke okasa. Na Kinshasa. Et molimo wana, omoni même musique, so botali musique. Musique bokomona ngo ekomi ezalaki nini très et que plus na bayanke. Baboti ebele bazali koboya bana na bango basala musique. Parce que musique ezalaki mingi l'esprit wana ya bavoyou. Siko mindele basali ba classer musique ngambo mibale. Soki tokoko tia misato. Musique ya mboka babenga ngo folklorique na niveau ya ko saboter yango. Alors la musique classique tu as deux sortes de musique ya bayanke. Parce que même ba lwambo l'air babandi ko beta. Lwambo azako sangisa folklore na mwa ba lolenge wana. Sikoyo ba grand calé. Bango sikoyo ba musique lokola ya ba intellectuel. Donc tu as o batanga bokomona bato ya African jazz bokomona bango baza kozwa mingi bato neti batangi wana batabule balobaka ba français siko kota balwambo bango barécupéraka bato batangi te me bakena musique ozomona siko. Alors kota ba grand calé bango bakosala musique ya ba français wana bango bakoyemba bolingo na biso bala joie bolingo na biso ba chérie. Hein? Bango wana pe omoni bango bamemi bango na table ronde. Moni alors ba classer quartier ba keli ba quartier ya ba clerc no ba kalaka ba pesi bango bandalu wa lemba. Ok, les matonge, tout ça, les bino batubutika les na ba cité wana, do bino bomoni neti biloko ezangeti na bendijan, donc bongo. Alors batu mususu bana ba prestige, hein? Ko bavanda ka
malgré ndako eza nango moke mais lokola etongami na matériau durable bato mosusu fo bosekanaka fo boseka baninga mpo bango balalaka na bandako ya mabele sikoyo bango balala na ndako ya mabele baza na complexe epai bazolala na babikoke oyo mundele atongeli bango bobengi matonge kauka yolo eza babikoke ya bandako te bango bandako na bango na wapi na kalina parce wana nde babisika na bango donc sikoyo mpona solution ezali simple et puis nazongi susu na baekole ntango mondele azalaki kaka asalaki ndenge nini akaboli baekole ekole ya bana basi na ekole ya bana mibali mais baoyo baparent na bango balingi te kosambela na katolike nde mundele akeli ekole officielle ekole ya balaike balaike ezalika bato oyo baza na mboka bakatolike mais bango baza bamissionnaire te baza bato mpe balingi neti komipesa te na makambo wana bazwi bana wana sikoyo basangisi bango na basi na mibali mpo babeba ko bakreye ekole mixte parce que mwana mwasi yango epuis bazobandisa bango na babambongo mwasi mobali e masolo ebandeli kaka wana ya mabe bana wana nde bango wana plus tard bakoya kobebisa sikoyo baoyo bazalaki na soni ya kolobisa mwasi to ya koloba na mobali omoni motambo ya mondele bana ya mamelo bazalaki bana moko en tout cas tia kokende bala neti suka nango bana mamelo bakatisa soki tolani masolo ka tosololaki na etene letaki ozone ezalaki atene moko officiel ya officiel ya l'état moni alors même mpona makambo basanté mondele lokola akei juste mingi quand tokoti na régime ya mobutu balibéralise bacréer badispensaire privé bato bakomi kotraite na bandako alors ekomi nini boyiba sikoyo bakisi na bahôpitaux privé lelo yango ezosalema docteur asalaka na mama yemo acréa centre na ye oyo abendaka baclient kuna lelo ekomi meme bana bazoyokola mosala asilisi te mais kaka ndenge azosala azoyiba baclient soki mécanique vie na koya na ndako zelanga na ndako agister lolenge moko tailleur ndenge moko ndenge azoyiba baclient mais koto azoréclame salaire moni fonctionnaire akende ozwaka mbongo na libanda asalaka badocument na libanda nazoréclame augmentation ya salaire pas à l'état mais nzoka ye moko azoyiba donc monde evandi monde ya bavoyou monde ya bavoleur ti plus tard désobéissance na baautorité ndela akende yango à partir ya kokela baopposition ya soi-disant démocratie finga mokonzi ye azosoutenir bato wana bakeli bamouvement soi-disant droit de l'homme mais mokonzi oyo akanisaka mpona mboka akoma sujet ya bainjire ekomaki bakoki kotosa ye te mwasi atosa mobali te botala nano bandako ya ndenge wana mpona nini bapreparaki deja motambo mwasi oyo azalaki moninga ya etumba oyo bokotala na ye avenir ya bana mwasi akomi charge mwasi akomi kozela mbongo le 15 na suka sana il faut ya na salaire na yoto o salaire nokutu namonaka yango te akomi deya patron na ndako ye mutu akodirige mbongo parce que ye aza fleur meme makambo bambongo libala oyo baboti balobi mwana na biso totangisa ye oyebi mbongo boni tobebisa mpo na ye sikoyo nga na tuni batangisaka mwana mwasi to na mwana mobali sikoyo soki baboti ya mwana mwasi badepanse bambongo mpo na mwana na bango bongo ya mwana mobali badepansa te mais mpo na nini parce que mwana mwasi
lokola basi bakelaka mwasi ya ndumba mwasi ya ndumba o mundele akelaki elingi koloba yo soko ozangi lolenge ya kodecharge kende kaka na balabala azali kozela yo mpona odecharge na ndenge wana ekomi sikoyo lokola ke na libala biso tozopesa yo depot esiko kobanda kodecharge yango wana fofuta mbongo kuna mais eza na cadre ya libala te kotekisa yango wana po siko so motangi minerval est ce que siko mwana mobali batangelaka ye minerval te batangaka dépense ya mwana mobali te bazotanga mwana na biso totangisa mais andetata batangisi mwana mpe bazoyebisa susu nini mobali mbete hôpital toti ndenge oke bongo oza susu intere ya famille yango kaka epuis ndenge eza bongo mwana yango na libala ndenge akei famille ya ye mwasi soki bake kotala ye afongoli motema akokabela bango mais famille ya mobali ndenge bazokota elongi ekangami bavandaka te est ce que opesa ye bango kiti bavanda ote bavandaka te basi bakoyamba famille ya mobali te kaka famille na ye nzoka mbongo ya libala te opesi yango mokolo kopesa yango ti bokokufa chaque mikolo nyonso famille ya mwasi babando ya pesaka kaka omoni alors bakomisi bomoya ya bayindo bomoya bisenga senza mpono vivre noko yaya tata ndeko moninga bongo donc bato bakoti na goyigoyi vie satanique alors l'état force ya mikano redressement ya afrique ndenge tozoloba ezobanda na côté spirituel côté religion tozonga na religion na biso fumuki mbangu baye mpo bazongisela biso botata mokili nde sikoyo tokokóma na politike oyo ya biso ekokela mibeko mpona bamakambo wana nyonso donc changement mobimba ya société tobwakaki mondele tozongisela mondele mayela ye tozonga na boyindo na biso esika mapamboli ezali tolongola esprit ya kiyanke tozonga na esprit normal noko botali naliki na bolamu ete koko ya suka ya mboka amotalisi amemi biso komonisa epai libebi ekamatamaki mpe apesi egumbaki sasa etuka ya libabe iyo biki olenge kani mituna ngamboli ya bino matondo noko molopwe toyaki epai ya koko ya suka mboka makambo mazali matata mazali oyo toyoki awa lelo etungisi makanisi ya bato nesongi nzira bato bafandi na lelo bazali kolanda mabota esika totikaki balobi si la vie pouvait faire marche arrière on aurait pu corriger tous nos défauts soko bomo yango ekokaki ata kozonga nsima tobongisa bambeba ya biso bato wana bana ize bazalaki kozwa bana ya basi ya bato bamemi bango na ekindo na bambala wata babisiko nyonso basalaki balonaki mabe nesonge ntila botalisi bizaleli sataniko bato bakopiaki nzoka ndembo matoloni lelo tokobuka lobi sika wa lelo mokili yango continuité yango eboti mbuma ya mabe wana bango basalaki bana wana o bango baye kobota babotami na makila oyo eza na masuma wana po bato baregreta na baacte basalaka ntango bazalaka bajeune voilà lelo makila na bango lelo bango moko mpe basusu bazali naino na bomoi sor na bango mpo mabe ezali kokoba kocontinue mais botala esprit kiyanke nyonso esukaka ndenge nini botala baebanso bazomema esprit wana yango tolobi botala Kinshasa eza koevolue na nini eloko te batongi bahotel batongi baflat sukasuka bakweyaka kaka eza mpasi mpona oyoka ete oyoyo ezali œuvre koko na biso ya 4e génération to 3e atikaka kaka ndenge batata basaleli basilisi batikeli bana batekiteki esi meme oyo baza na politike ntango batikeli bana na bango bokomona kaka lolenge wana bana nyonso babandi kokweya botala mbinza te botala pichon
ezalaki esika oyo na deuxième république badondoaki mais lokola mbongo ezalaki babie malaki libabe elandi kende na pigeon lelo kende na ipene lelo kende kotala bomo oyo eza na babiteni wana ingeta na songa nzila yango esika motuna eze kotelema bolobi kaka na mokuse bato baboya kimundele me baboya kimundele po pamba te sikoyo eloko nini ya kosala na kolikia bebi nzete moko paipai babengaka ya mobali balobi soki olingi ekoma ya mwasi kaka eza na pete nyonso soki nzete ezobota susu malamu te bakataka po azongisa misisa na se mais maoche tungu po Chine lelo ekoma grande puissance lokola eza me botanga révolution chinoise révolution ya nani ya coréenne botanga nyonso so botangi bokomona ke bato wana basalaki po babengaka remise en question table rase donc bato babi tobandela bomoi bengana nyonso eza libanda mawa asalaki politique à vase clos chinois lia chinois mais la chinois vive le chinois ozomona lelo eza na eloko mosusu oyo tokoloba na bandeko balandi nini ezopesa bino pasi mpo bozanga kososola ete mindele mpo bazala bongo bakumisaka yesu na bango barabe mpo bazala bongo bakumisaka mahome na bango basiatike mpo bazala bongo bazokumisa buda na bango bendie mpo bazala bongo bakumisi shiva na bango bosiko bino mpo bokoma lokola bango ezosemena eza clair ke biso mpe tokumisa mfumoki mbangu na biso eza kaka polele tanke bayindo bakumisi mfumoki mbangu te bazongi na boyindo na bango te bakumisi yango te po bayeba bakoko ya kala po milimo ezalaka kala ezoya mpo na ebotama banani bakobota bango bana basi na bana mibali omoni me nzungu oyo bakolambela biloko bapetolaka yango te mais faut kosala politique ya kopetola bana basi il faut kosala politique ya kopetola bana mibali lelo bino bobandi ntango nalobaka na kati ya vuva moke nsiku elobi yina nanu mokili oyo outi bomoi na nzela losambo il faut ndima kobandela bomoi ya zero soki ozolia na loboko ya bato bakoleso oyo bango balingi ese bato bayebi ke baliaka bamagorodo baliaka bamiseleke te na bamalingi oyo epesaka elenge ye boboyebi elenge ye bino bokanzaki nini me bato bale biloko eutaka chine ezalaki bamanzanza ezalaki kobimisa makwanza siko makwanza wana soko bandi kokwanya donc kotika te yango wana ozoyoke bapesi yango kombo elenge ye donc elengi ti ndenge ezalaki kwake koyeba oka elenge ye donc makwanza po baliaki biloko eutaki chine badesali nzanza bamalingi ezalaki sorte bacornebif balena mapa komo kendo lia biloko euti epa bato wana epesipesi bino bamakwanza bomonaka bango bato malamu mpo bakosi bino ke miso na bango emonaka malamu te tika komona te po neti efungomaka te bamonaka bien basalaka yango bongo eloko emonaka eza monene ya lisu te kasi mbumani ezaka na katikati moni soko otie tembe lukali nzanza moko tobolaka mwa lidusu moko ya moke na sete kanga liso zwa linzanza wana lidusu wana tia na katikati ya lisu na yo okomona okomona yango wana esongi ya nzela olingi mpo tobonga solution l'état décideur ndenge bozoyoka parce qu'il faut peuple à participer milimo ezalaka oyo etongaka afrique bazoya mpo babotama mais mpo bazala encadre il faut l'état faut aboya filme
il faut tokela bafilme oyo ekobundisa bafilme wana il faut kobengana bafilme wana mais botala laisser aller hein? Moi badispensaire ya mike baproduit périmé ya occident ezoya baeglise ezokanga bandoki alors que liwana logique nango eza scientifique spirito-scientifique nzoto ebelaka bongo donc na mokuse il faut koboya satanisme oya sikoyo na botata moke yango nalobi soki lokola bino banoko me bakoko balobi nazala na mobange na nga koyebisa ngai likambo aza na expérience me bino bobandi kokanga mibange bandoki banani bakomisa bino mokili ndenge ezalaki bobandi koboma bamikolo ndenge bosalaki na ntango mondele ayaki botekaki bamikolo bozongeli yango mobimo ndoki boza banoko bobandi bino misato soki bolingani boyokani ndenge bolinganaka na bino boyokanaki kasi molimo ya bolingo molimo tata mokili mpo loboko na loboko bayokanaka yo simba ye asimbi mpo na kata bongo basalaka baswanaka te soki bato bakomi kowelana satana nde akoti na kati onga naleki yo satana akoti na kati na kelasi ebongaki nini bana ntango batangi basilisi basali examen okuna azwi okuna azwi te okuna azwi ebongi bavanda esika moko babanda kotala mateya na bango examen na bango ndenge basaleli yo awa ozwi te nga nazwi yo komaki ndenge nini yo komaki bo eyano ya malonga donc moto bozosala na bacorrection en fonction na ndenge bozweli bapoint omoni teke bolingo kozala na kati na bino nga nazwi yo oza zoba estce ya aza zoba mobimba nango yo zwi 51% na examen d'état mais 49% oyo kokende nango na université mais eza bozoba te bozwi te bon soki na université okutani na yango te mais ti okokende kosala otikali kaka bongo yango nomoni lelo meme hymne national toyembi hymne national na lingala baautorité basengi bis mpo bacomprendre yango kaka mokolo wana moni parce que ntango bazaloba parle la ber donc ye sikoyo ayebi na ye te la ber eza nini or la ber eza mosala euti na labour kolaboure eza mosala donc kobimisa motoki kosala nde tokotonga mboka ya kitoko omoni sango wana azokompose nzembo wana aza koutilize baterme moko oyo ekokomplike boyebi ya bato oleba komade par le travail nous construirons te yazotia par le labeur nous bâtirons alisidi kaka koko wana yebi na epete français ni mais tata ye kutu nano na classe kaka na classe on est botangaki mais ça mindondo te hein un agneau s'est désaltéré dans le courant d'un onde pire un agneau s'est désaltéré dans le courant d'un onde pire tata ti olobi phrase yango eza récitation babeteli yo maboko oyebi te olobi nini hein? Qui t'era si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Si vous avez que rage, c'est la moi. Vous avez si vous avez nzoka basaka kolobake mwana ya meme aye komela mai na mai moko ya kimia ezalaki koleka dans le courant d'une onde pire donc mai ezotiela na kimia ozomona siko lu abimeli ye qui te rend si hardi nani apesi yo lolendo wana nguya wana ya kobebisa mai nanga détroubler mon breuvage eza mai
ndenge nazoloba boye bamosusu baza bamikolo mandefu suki ya pembe sikoyo kaka nde bazososola bazosutuka maye batangaka mais aza na batitre scolaire moni donc bozomona classe ya ndenge wana sir répond l'agneau donc sokozokanisa eza sirage eza donc sir eza lokumu azopesa majesté roi o mokonzi o nkumu moniango donc ntango bazolobaki 17 animal plein de rage donc ya kotomboka ya kosilika azoloba na agneau ya kosilika yo nde natindi oyo ya kobebisa mai na ngai soki totanga ngo na lingala na kikongo na chiluba na swahili na minoko na biso mbele toyebaka ntina na yango elingi koloba nini noko tambi bongo ekopimbwa koko ya suka ya mboka akangi monoko te abombi sekele te akokota kati ya botindo kuna na ngamboli ya bino bongo eningani te mituna na mboka na bino matondo mingi noko mulupe na kopesa biso maloba kolanda koko ya suka mboka ndenge bazolimbola sier libebi ya kati ya mokili biso epai wapi tovandaki malili na kati ya nzoto nde etindikisi biso totuna koko ya suka mboka kolandela balekaki ngo mpena na mwa lombango ntango alobeli likambo ya cop bana kasi na bana na société sika towuti bazovivre na kati ya monde wana siko kobanga eza wapi koko moto ndakisa asalaka pa bachinois bafutaka ye 100 000 francs congolais aza na bana misato aza na obligation fo futela ndako soit ya chambre salon soit ya deux chambres salon ndako ya chambre salon ndakisa na bacommune eza na kozonga mwa nsima ekozala ba $50 $50 déjà eza déjà salaire oyo ya ye oyo akenda kozwa pa bachinois wana boni moto ya bongo akozanga kosala cop soki asali cop koko tata mokeli nzambe akotangeleli kaka mbeba na kati ya mosala wana toke kaka na kati ya libebi wana kaka ya cop moto asali 11 mois année moko eza na 12 mois mais asali 11 mois afutamaka te bazofutela ndako bana mpe bazolia bana mpe bazotanga moto ya bongo akozanga kosala cop na kati ya mosala tokei maçon asali devis bapesi ye moto azosalisisa ye ndako aza na courage ya kosomba biloko kasi main d'œuvre ya moto wana azokokaka te donc courage wana ya kofuta ye eza te moto ya bongo soki mbala liboso asalelaki kimotema ya malamu mbala ya ntango azeli ofuta ye lifuti na ye kolandela mosala asali emonani te ekomi baexplication ntango oyoka na tour ya mibale esprit ya kope kozanga moto ya bongo soki moto ya bongo asali koko société etondi na makambo nazoloba mpe bana kasi ndenge bayoki motuno na bana na bandeko ya biso ya libota balobi nokotambi osali mpenza malamu ndenge otuni koko yano epa na bino koko ya suka mboka matondo mingi soki okei na leta moto abeti yo mbata kende ofunde na leta soki ozongisi leta alobi ose faire justice leta nde alobi bo ye leta azwi makambo na wa epai ya tata mokili okoki kose faire justice te me luka droit na yo soki afuti yo te main d'œuvre na yo funda ye afuta mbongo na yo mpo oyo kosalela eza mbongo na yo mais soki sur 10 sacs ya nsima yo obeti 5 sacs 5 otekisi obandi kobimisela ye ayebisaki obimisaka 30 bloc ya brique yo obandi kobimisa 50 60 o makasi na mélange mais eza déjà moyidi alors esika nini okolobelaki bafuti yo te na main d'œuvre na yo mpo yo omifuti nzoka ndenge omifuti eza na kati ya illégalité na lolenge elongo bani te nde eza mbeba sikoyo osalaka epai ya chinois ofutaka ndako likolo yambo nanu ye chinois kofuta yo $50 mpona nini yozwa ndako
ya 50 dollars po yebi ko bado yiba ya kolani la pêche on a bana zela tata autant on dit maté po eza conventionnel chinois le bina ko futa yo 50 dollars soki eza moke kosala te nde sikoyo toke epai ya leta bomoni sikoyo tina nini leta aza kofacilite masumu na bato na ye nzoka leta mutu akoempeshe yango mibeko ezalaka mpo ekadre mboka bomoni sikoyo mpo na population esala mosala na yango malamu mpo na nini bandikape donc bato oyo bazali banécessité bato oyo baza baindigent bango lokola babimaka te soki tozongi na bokoko na biso na bokonzi ya mpumu mpe tokokende kokuta ete population nde eza koalimente royauté esika bokonzi ezali sikoyo royauté ntango ezwi biye wana nde babandi koyeba na kati na société eloko nini tokosala eloko nini nde esika oyo taxe mpako impôt ebotamela soutien na baœuvre sociale yango wana bozomona epai na bango babindele babongisi wana nyonso basali bacentre kofutaka bataxe soki ozosala mombongo kofuta taxe l'État akobongisa leteni wana travailleur faut azwa tel salaire wana bakocalcule mpe na ndako na ye na makambo nyonso mais sikoyo awa eza nini chinois ye indien ye mutu nyonso ye d'abord nanu salaire ya l'État eza boni l'État ye moko azofuta bafonctionnaire na ye na nini barème wana ezali dicté à partir ya banque mondiale difficulté ya liboso toza na wana et puis tant que vous faites la société na Congo par exemple en Afrique okoki te kokende likolo ya barème ya l'État na bana pe ko sala na landa makambo wana nyonso et na comité ne sika patronat ezali na bi me comment bato bazokotisa mbongo na calcul ya logique ya musala et surtout que na niveau ya commerce parce que tu as musala magasin donc na dimbole di bango que travailleur afutamaka na pourcentage ya bénéfice oyo société ezosala nde bakolongola part ya travailleur part ya yo patron aza na baaccessoire na ye likolo po eske ye afutaka po afutaka bataxe donc salaire ezali calculé en fonction ya bénéfice estce yango wana ezosalema te ntango mundele azalaki obandi kosala commerce wana rapport na yo nyonso kopesa na l'État lelo ezali te chinois ye awawa azofuta bato 50,000 mais azolesa bakonzi bongo sikoyo yango ezotinda sikoyo population bazala miyibi nzoka ntango bazolesa bana na bango na mbongo ya libabe parce que bolimbisi baindien bapakistanais balibanais na bango babindele bayebi sikoyo ke batravailleur na bango ce ne sont que des voleurs ozomona alors sikoyo d'abord bazoqualifie bino miyibi sikoyo bino soki bozovivre na vie ya kimoyibi eza ya bénédiction to ya malédiction mais botala baesprit ezolanda na bandako ozimwa mbongo bana bakobela tala kaka soki moto azozwa mbongo alobi sikoke nalingi nasorganize okomona mbongo ekimi parce que milimo wana lokolo bengani yango bango moto batinda kokende koyibaka bango moto bafacilitaka yo moyiba apesa kokalikili keno soki patron asali boye osali boye donc justice ya tata mokeli elobi te ke soki yo bayibi yo pardon bazwi yo na mosala yo fo yibaka à moins koza esclave alors biso sikoyo tozosala na bacondition ya kiesclave rente de survie yango wana tolobi to réparer société kopesa raison te ke parce que bafuti ye mabe ayiba et d'abord ye moko ntango asalaka cop tuna ye motema na ye ezobeta po soki bakangi ye mosalesi
tala nanu vi wana oyaka musala chaque jour oriska kolonga musala nde ozomona bato mosusu soki si ayibaki mpona na bimisi te abandi kosambela na kombo nkolo wana omundele mpe ayaka na ye asunga ye soki abimi libanda be akolo asalaki nde omoni akokende mpe na eglize bolimbisi na esongi ya nzela yambo tozongisa nano maloba mpa noko molopwe tunadoko botale na esongi ya nzela bopesi ndakisa wa ya révolution chinoise politique es'impose awa na biano bopesi noko tambi bolobi l'état apekisa aboyisa population ekosala masumu mais l'état wana bango moko bato ya yambo nde batangisi population masumu l'état asalaka hotel mpo abombaka bana ya bato badirigeant wana ya l'état kaka be bango l'état ekutu population yibaka nde miete bango nde bayibaka ba million sika wa awa bango nde bakolo ya kope sika wa tango nesongi nzila bakosenga na l'état ba orienter population na bango asala masumu te mais toyebi te wana tozila yango na mbula nini l'état wana kozwa conscience po ye investissement na ye hôtel boîte de nuit oya kobinisa kuna bolumbu na boîte de nuit na ye population bana wana petit peuple ya pauvreté métier ya pauvreté na population ezali très bien organisé kaka be na bango l'état wana sikawa lokola nesongi nzila ba responsabiliser bango bomoni te ke démarche wana eze penda na CNDP nzube sike sim matondo nini moni tango tolobaka l'état tolimbolelaka bino l'état mibale l'état personne morale dans l'état personne physique. Donc, le corps balobaka poste à promouvoir. Donc, c'est le corps à bibonga te. Si vous avez animateur ya babibonga, ba outi une école nini. École à mundele. École ya basango. Ozomona. Père spirituel na bango, volonté à mundele. Père politique na bango, volonté à mundele. Père professionnel na bango, volonté à mundele. Tindenge batangi bakelasi bango nyonso. Siko to bandi kolobela, l'état personne morale, rôle na ye. Siko ba animateur oyo bazali parce que leso to bi l'état, boko kanza l'état lelo. Te. Depuis to accéder à l'indépendance, il fallait na tango wana déjà, premier président de la République a se référé le 4 janvier pour tout en 1921 révolution pour Mukimbangu, tout Chamolimo ya pour Mukimbangu, pour que kundole la biso ya kimpakita que kundole mokili ya avant Zingaku tina Zingaku donc yambo yakoya ya Diego Kao ya bamindele mokili wana o mundele azokosa biso te ezalaki na eloko te mokili wana eya lelo parce que mokili wana yeba ko transformer ko bongo na mabele ko mabende ba misali la kibisale mokili wana eya que ton règne vienne osomon alors ce qui Yesu akende ki azoluka zongisa bokonzi ya David aza ancien testament na période wana alors faut zongisa mokili wana. Donc, Mukimbangu il pose une exception à Mokili, Mokili, Musala, Mokili, Botata, Mokili. Yango siko l'état ya Yambo, le col a bébaki. Parce que tant que tu accèdes à l'indépendance, que le Bolakanda qui c'est à Congo, parce que Congo pays moderne, le col a commis satanisé. Azana Libabe, Yango no moni modèle, Yango Panzaka, Africa Mobile. Et Batunyoso, Bazoaka Kanda qui c'est la Congo. Omoni, Sikoyo, Congo wana nde sika oyo Mukimbangu mubikisa bayino yelaki donc tata mokeli pe ko bandela premier président tant basali premier gouvernement Nambuta Lumumba tezali gouvernement révolutionnaire gouvernement ya boyindo oyo ko la musalisusu e ko revoir éducation système éducatif oyo ko revoir système même ya défense et ko revoir système politique nyoso
Ce qui même colonel Mobutu a comme chef d'état-major général, parce qu'il fallait tous armer la biso et nos services à gardiennage pour les protéger ma belle, il y a ma belge. Au ce moment. Alors, Nathan wana basalenini ba écarter gouvernement wana ya bayi balingi bazongisa botata moke bazwi siko ba jeune universitaire bayi kotia basala na kasavu. Donc l'état, personne morale a tikali, mais personne physique a trahi. Andimi mbeba ezala ba père spirituel oyo basango ya bayindo ba remplacer sango mundele bazome ma population na masumu. Bon, ti lelo tolobaka église catholique ceux qui là za inciter population à violence. Hein? Mais na kati église ba formaka banani bandimiti. Mais bandimi po bandimela nani? Nzambe à travers nani? Bango bakambi bongo na kati ya société ya batu na kati ya mboka mais roi fo bandimela ye na population na ye po ye nde azali représentant ya nzambe na politique siko soki boza kotinda population et s'opposer eza lokola bolebisi na bana bofinga tata na bino ndako komi ndako ya malédiction bozomona sikoyo alors kobanda na première république partout en Afrique Mindele babebisi. Donc, les avis, il faut que l'animateur va comprendre le rôle de bango. Parce que même les bango moko baza ba sumu kiango kaka. Baza ko yiba mbongo en Afrique, parce que tika na poto. Bango pe baza ba tolère kaka. Donc tout le monde ko banda likolo c'est partout. Kwa ni bomona te bango ba mindele ko mona kaka après certain moment. Oh non, il a pillé, il a volé. Hein? Mais azalaki président, azalaki ministre. Siko tant batie ba mbongo kuna, bango bakangi yango. Hein? Bakangi yango, bango pe susu bana. Miyibi. Siko bango de bakangi yango na kombo nini, ono ezali mbongo na biso pona mabele wana mabele na biso to kabola na conférence de Berlin. Bozo mona bitumba place eza makasi. Siko faut réclamer bitumba, to bunda bitumba. Yakopo ma conférence de Berlin parce que mindele bakabola mabele na biso na illégalité tozala kite ba social ki bisote et bango ba kedo telemela kana sika nzinganku ba lobi no nzinganku akabela ki biso Afrique biso to lobi ezala ki na convention na compte ya Nyongo il y a 430 ans o esila ki na 1921 donc il faut bazongi c'est la biso mabele na biso bazongi c'est la biso Afrique na biso ya mwana bomoni na convention wana tosenga bato lobi bon oloni nguba okopikola nguba nde bozomona sikoyo lokola mindele na 1921 batumbaki bamboka na biso mpona mfumuki mbamba bonini sikoyo bozomona lelo batumbi ya kimpatita batumbi bamboka bango mpe bamboka na bango ezosika parce que 100 ans période concordante nde tozoloba sikoyo ke bato batanga basigne de temps Vatican hésite, ils opèrent la moto. En fait, le Italien, ils opèrent la moto. Bon, le sambo ya Vatican, le sambo ya Yesu na Marie, ça va plus de l'on a compte. Depuis 97, le 12 juillet 97, tant que solo là na Yesu, maye obozo mona lelo. Depuis 97, on a annoncé à notre mindele bakobeta. O Yesu ya solo pesa bango moko. Pour bakotisa bayindo na prolongation inutile. Donc démarche ezali lokola tozoteya oyo azosala na l'État ayebi ke afe mutu nyonso na babiteni nyonso ayebi COP ezani COP eza moyibi gender eza moyibi bazosala ngo na mayele mabe baza na souci ya population te ndenge moko pe baza na souci te même ya batravailleurs partout société bebeli bongo baza même pas na souci ya bavoisin mutu bokangami lopango ayebi limite na ye oyo asombaki mais na nko apusi po aleki na mako po ayesa lopango ne monene
eza kiyanke eza masumu regret ya mutu wana kaka 1 mètre wana ozwi 2 mètre wana ekobeta libota na yo mindele alingi bato bazalelaka bongo esprit kiyake okokende nanga wana boke kosamba na leta magistrat asi atikaki mwasi pembeni na nganda malewa oyo ezaka wana na baparke wana mwasi aza wana azoze siko azotala entre bato mibale ya kosambisa kote nini ya kolela mbongo no makambo ya raison na tort etali ye te ye ezali kote nini ya kolela mbongo entre temps batie susu bacommissionnaire voleur kasi avocat na badéclarant parce que eza na badossier mosusu tino elalaka nango 2 ans 3 ans parce que avocat faut vivre il faut banda kosala kaka bamanœuvre dilatoire dossier pusanaka pa yebisa mpona nini bato fo base communiquer badossier po bayeba ndenge nini bakobalansela yango awa fo tosala boye avocat ke komona juge alikotala ya fo tosala papi justice koko ya suka ya mboka bolimbisi koko noko mulopwe tokoki kokabwana boye te kozanga kotuna koko ya suka mboka mokonzi ya bangunza ntango touti na kati ya mokonzi ya banganga ngunza mpe bangunza matondo mingi koko ntango touti na kati ya mboka koya liboso ya koko yiki na kati ya mboka eza makasi bana kasi na bana baza na baye moko batalelaka oyo tobengaka basali ya nzambe eliki ezape pa na bango soki balobi a bango bayokaka balobi b bayokaka esika touti na mboka touti eza na mibeko moko ezosala ete après 5 ans toorganizaka mapondami nde na kati ya mapondami wana baponda bapapa ya milimo oyo biso oyo totiki na kati ya mboka bango mutu bapondaka mutu oyo akozala lokola netre ye nde mutu akambaka mapondami wana koko ya suka mboka mutuna na biso evandameli wana molimo oyo nzambe ezalaka kati ya bango kobanda na bapapa na biso molimo baza na katolike bapapa na biso molimo baza na protestant bapapa na biso molimo baza na église kimbangiste mpe na baéglise de réveil na babiteni mosusu koloba te teke bapapa ya molimo ezoloba ya bino kasi ya société bapapa ya molimo bapapa ya molimo matondo mpo société etondi na bana oyo bazondima bango kino lelo eza bongo me biso tolobi bolobake bapapa ya molimo matondo mingi boni bango bapapa ya molimo ya nzambe ekambaka bango lelo tokomi na prolongation si prolongation babloke bamisusu baboyi balobi makambo wana etali bango te bamisusu balobi ye te koko ntango ovandi na suka mboka ozotala esika bana bavandi bazovivre désordre ya boye baye oyo bana batiaki motema baorientaka bango mpona bomoi vie éternelle bazomona bango moko nano na biloko ya mosuni ya mokili ya mosuni to mpe biloko ya mosuni bazowelela bazokoka kolokana te lite ya nini koko okoki kopesa na bango oyo baza bapapa ya molimo yango na bana oyo mpe bapesaka batiaka mpe elike epai ya bapapa ngo baloba epai na bino koko tokolikya na bopete nyonso esika tata mokeli azali ordre nde ezalaka bolingo mpe koyokana esika satana azalaka mpe monguna azalaka désordre alors soki bato wana bomoni ke bazoyokana te nani aza koanime bango satan eza simple bazowelana mpo na nini mpo molimo oyo eza kokamba bango eza milimo ya likunia molimo ya yikiyiki molimo ya kobebisa mpo moto aza na confiance na moninga aza te netre mpe na kati na bango aza te mpo mboka lelo evandeli na tendance na sentiment bolongwa biso tokota bino bozolia mingi biso mpe tolingi tosala boye mindele baye bazoluka bato bakoservir bango alors bozomona sikoke intérêt matériel intérêt ya misolo na ntango ezoprime eza na bopete nyonso kotala na kati ya ndako mwana na yo oyo aza na botata mokili bozokabola biloko ese lokola ekoki te mona mwana moko na kati ya bana
alobi zwana ya ngai omoni azana bolingo na baninga tokolikia yo moboti soki omoni bongo okopesa siko mwana oyo apesaki baninga soki mpe olingi ete bana no balia malamu bakabola eloko malamu tokolika okopesa epai ya mwana wana oyo omonaka na motema wana siko motema wana lukango na batata wana soki baza nango po lelo nanu kaka na bopete nyonso tozwa kaka président de la république na époque ya ancien président honoraire Kabila ezalaki azala premier ministre ya période yango ya transition soi-disant bapère wana bapère spirituel tobenga bongo oyo babengamaka bapère spirituel bakei epai ya président honoraire koloba ete kondo papa Tshisekedi atitelaki bango testament kei na transition batya actuel président de la république po azala premier ministre na bokambemi ya président honoraire l'air wana bango mutu basoutenaki ye po azala premier ministre président honoraire asalaki yango te andimaki te mais sikoyo libaku malamu ancien proposé premier ministre ya transition lelo président de la république ya pete eza kaka nini kozwa mayele wana o bango bayebeli mboke kobongela ya bakende kopesa ye o te bazokoka kosala te mpo babalani na FCC na cash bango badekaki na batelevizio balobi esengeli baboma libala wana mpo batika président asala na bopete nyonso mpe na bosomi nyonso libala ekufaki na esika sikoyo baya na mayele bayebisa ok sala oyo na oyo mpo mboka ebonga babaluki ote glissement toboyi glissement ote toboyi boyi lelo peuple congolais mpo omoni tellement ke babebisa bongo ya population bokomona nini nano baélection oyo ewuti koleka epesi nini ya malonga na mboka eloko te sikoyo 2023 nano ekoki te toza na 2021 mboka etelemi lisusu mpona baélection kaka ya 2023 no makambo ya kotala mabumu ya bato ezali te makambo ya kotala bomoi ya bato ezali te makambo ya kotala ndenge nini mboka ekende na liboso ezali te ekomi kaka état de siège élection état de siège élection yikiyiki tokoliki ya kaka eza kaka na bopeto sosola ete satana nde atelemi wana monguna nde azali wana nisongi ya nzela tobendi suka mpenza kasi yambo bokabwani bozali eye balakaki bakoya kotangisa yambo ete bobelemi ya kwatulendo mpe nguya esantu edingelo kati ya mokili emolobaka bino mosusu ete ya solo soko moto aboyi kosokola mai mvula ekonoko atako aboyi kolamuka makasi yeboka komila mokila elobaka bino mokolo mosusu ete ya solo soko bato bakotia matoi mangbongi oyo ekobelema mai mopepe ebombi nini emoyebi bato te bomotangisi botindo pasi epai eutali bobi epai ebimela kino epai tokomi ekimisi moto mosika te bakonzi bayi politiki bayi kita bayi banson kino bokomo elo bakitani libabe bya libabe tokomi kozongo mboka epai toutaki soko moto makasi kokoba na bayi politiki soko moto makasi kokoba na bayi mboka soki moto makasi kokobaka eteni ya molimo ebombi nini po ete tozongisa bana bayeba bamikebisa na oya kotia matoi mangbongi nini elengelami na kati eteni ya molimo matondo mingi tokolikia nzete oyo ebotaka
na kati ya nzete ya mbila oyo ekanganaka na nzete ya mbila bomoi na ye eza na nzete ya mbila liwa na ye mpe eza kaka na nzete ya mbila wana mokolo bakokata nzete ya mbila ye mpe mokolo ya liwa na ye toloba tosengaka baindépendance mpo tolongwa na bomoi ya mondele tozonga na bomoi na biso mondele azokende kaka kobetama na kobetama ti akokende kosila yango tozolimbola bayindo bamilengele bazonga na mabele na bango basusu baza koloba soki tozongi tokobandela wapi bongo ntango okendaka neti na poto yango otongaka nanu ndako kuna na poto okendeki kokomela so okendeki kaka soki esenga kolala na balabala ondimai kolala na balabala eza na bamosusu bokendeki kosala kindumba ti na vitrine na poto mpona ozwa likuta mpona nini te ozonga na mabele na yo osala bilanga na place ya vitrine mpona nini te oya kobanda bomo mpo bomoi ezali awa bango bazoya kozwa awa mpo bakende obongisa epa na bango mpona nini te biso moko tozwa awa totoka awa tobongisa bomoi na biso awa biso tolobi mokili emata ekita mondele akobetama mondele akosila mpo eza likelemba ya mokili biso mpe todondwaka kala ngala esilaka mondele azodondwa ngala ne mpe ezokende na kosila nyonso bazosala ekosimba te lokola si akomaki na homosexualité ezali loi naturelle ezali elembo ya kolakisa improduction omoni elembo botangaka bilembo bya bileko bya ntango eza lokola grande puissance États-Unis d'Amérique atindi basoda na Congo mpona barebele omoni rébellion ezali mwana moke États-Unis grande puissance mondiale aye na Congo Congo oyo mboka prophétique bowumbu ebandelaki na Congo bazwaki nzinga nkuu ya royaume Congo ndandimaki bowumbu epesi bokonzi na Europe oyo bake kodondwa na Amérique lelo Amérique atie makolone awa atindi bamapinga eza bilembo bya bileko bya ntango bango na physique na bango baza na bakalikili na bango bakokende oyo nyonso bazosala wana tokokende na Congo mpo tokosala boye me molimo oyo elingisi bango baya nde yango nde eza likambo bilembo wana mpo sikoyo baaméricain baya kosunga biso sikoyo tozalaka na arme te rebelle mboka ne ezalaka wana ye rebelle mboka ne eza wana soki aza rebelle na kati ya Congo kaka possibilité eza mibale soit tonégocie na bango toyokani soki toyokani te biso arme na biso ekokende ebunda na bango me ti bango baza na balolenge nyonso ezosalema elingi koloba te na ccccccc mayele moko ebombami kasi biso tozobimisaka ko ezali spirituel biso tozobimisa ezali spirituel moni eloko etindi bango baya bayindo bayebaka ete loposo pembe azokoma na suka biso tozobotama ti lelo vaccin ekomi mobulu epa na bango moko vaccin ezalaki eloko ya prévention me bango moko baboyi yango mpo bayebisa na mokili ete bokebaka donc nyonso wana ezali kotangisa mokili eloko tokoloba kaka miso na bino ezomona matoyi ezoyoka loba mayele ezanga bino biso mobeleli tozobelela soso mobali abeleli ntongo ezotana bomilengele mpo bokota na mosala
osoki ntongo etani ezalaka ngonga ya mosala eza ngonga kolala te moyindo longwa na pongi lamuka okota na mosala tyaku abotaka na bowumbu te yango aza kososokisa bana na ye bolongwa na bowumbu mokama ya mibu ya mfumuki mbangu epesa biso mayele po mayema bombama mazali kozikolama bokonzi ya bayindo ezo esika na yango noko botale kilongai na memi na kokalasusu bana bate ya koloba na bayimboka na batela soyi ya monoko lia ngai pamba te na se anzi te na kovanda mwa likayabo pilipili ya kobweta po ete napema na nzamba penepene na ngai maloba epai na bino ya bokabwani awa ekomi biso kobende mpenza suka toyebi ke c'est vrai tomemi mai oyo tokozoka nango na mabota totikali na niongo ya makasi totikali mpe na baniongo me nesongi ya nzila ata na minite moko lelo bobandeli lisusu bandeko bayindo bazali na mikili ya poto bazonga me bandeko wana bazali na mikili ya poto bazali kolela epai ya banesongi ya nzila basalela bango losambo vaccin esala bango mabe te en tout cas tokomi na suka ya manaka na maloba nyonso mibale ya nesongi ya nzila bazonga na bango baya kobanda na esika bakobanda na oyo bango bakomi kosenga bazala na ino kuna kasi vaccin esala bango mabe te na nguya ya mfumuki mbangu oyo nesongi ya nzila kopesa bango soko moko bakopona bayoka mwana monoko na bino moko matondo mingi biso ya yambo toza koyebisa bango bazonga nano na mabele na bango ya mibale na bosenga na bango po bango baza na posa bazalaka nano kaka kuna bowumbu ekoba kuna kasi bayebaka ngonga tango kasi mbula tango ekonoka mai na yango ekoboma nango basoso ekoboma bamabata mpe ekoboma bantaba na mboka kasi mbala mosusu antila abatelami na bakelele na zamba kasi soki eza mbula lokito malamu moto na moto amizwela yambo esika ya kobombama komisalela ngele ata kokobatelama kasi komisalela ngele eza eloko oyo eleki na ntina noko mulopwe matondo mingi tokamata basaki na biso noko tambi nzela imolai butu ekomi koyingela matondo mingi koko ya suka ya mboka mpona mbala ya nsima nde tokobelema lisusu matondo mingi oyo balamusi ye alamuka asala mosala kimia tata mokeli ezala na bino matondo mpona mbala ya nsima nde tokutani kimia ya balongo eumela okati na botelo ya biso totondi bino botondi